Voilà, bandeko na ngai, sango ya mawa, sango ya pasi bandeko na ngai. Boyebi le dossier ya ndeko na biso, ye moko le producteur Johnny Fataki. Boyebi déjà concert a Fally Ipupa o aza nango ce 24 et ce 25 octobre. Bandeko na ngai na Angleterre, na salle ya 02 Arena. Alors, Fally Ipupa, comme vous le savez, artiste, pas seulement qu'à Fally Ipupa, artiste nyoso, organisera ba festival, concert, live te, bango moko. Donc, ezala bato bazalaka wana chargé pour organiser. Eza lokola, comment est-ce qu'on l'appelle? C'est qui encore son prénom? Bwana Tabouleur, c'est Combo Kimingai, Combo Kimingai, azalaka organisateur à ba événement, donc organisa kanae ba concert. C'est de la même façon de konabiso oyo openza Combo nae ya Johnny Fataki. Azalaki parmi ba organisateur à concert à Fally Ipupa oyo ko salema na mois oyo ce 24 et 25 octobre. Na l'Angleterre, plus précisément dans la salle il y a I2 02 plutôt Arena. Alors sango ya mawa tolali tolamu kikaka boye bae ko informer bisono, voilà notre frère, oncle, petit frère, ami Johnny Fataki, le producteur, a produit penza artiste belé, c'est pas kaka Fally. Mais mingi asala kande na Fally. Alors tolali tolamu kika boye, kika sango keno, voilà atiki biso akufi. Imaginez-vous, c'est la personne qui était chargée pour organiser concert à Fally Ipupa. Donc tout le warrior tant oyo mikolo oyo tozana matanga. Kaka ndenge zalaka, donc pasi penza ya makasi ndeko na biso Johnny Fataki atiki biso, producteur penza ya makasi qui fait l'honneur ya mboka na biso, la fierté de la République démocratique du Congo. Boyebi babenga bandeko na ngai, ba diaspora ebele o bazana libanda ya mboka, plus précisément na bapoto kuna ebele babolaka ke na ebele bake kuna ba diaspora basalaka ka balwenge te, ezala ba mususu ba osala lokola ndeko na biso ochotika biso azalaki producteur ya ba concert. Donc ba osala penza bazolongola makila ya bakoko na bango soni ailleurs. Alors sango ya mabe, dans quelques semaines ya concert toyokoyoka kaka ndeko atiki biso. Alors tous les warriors n'attend oyo na oyebisa bino toza na matanga moko ya munene makasi bandeko na ngai, komoka komona pe koyoka liwa ya ndeko na biso monsieur le producteur des événements à produire ba artiste déjà ebele. Tolali tolamu kika boye no, voilà atiki biso akie na ye kopema bandeko na ngai. Comme je suis en train de le dire, eza sango moko boye ezosala pasi. Et ça passe pensa na motema, mais voilà, c'est la vie. Et commis déjà. Nzambende ye mutu créaka biso atie biso na mokili oyo atie biso na monde oyo, et puis ye kaka nde mutu oyo adesidaka soki tolingi tolongwa mokili oyo bandeko na ngai.
Voilà, Bandegonanga, comme j'étais en train de le dire, baza ba producteur au balongola biso Sony Azaye, Bouzou Charles Tabou, voilà, comme Zongi Charles Tabou, Yepe Johnny Fataki, donc baza ba producteur ya ba événement sali ba collaboration avec ba grand artiste en mboka na biso ya mususu ailleurs, hein, Bandegonanga. Alors eloko ememi biso encore une fois epai na bino eza réaction tout comme ba vérité concernant liwa ya ndeko na biso Johnny Fataki. Papa na ye aye kopanza penza ba vérité oyo ebele bayebi yango te. Ba vérité ebimi bandeko na ngai kaka ndenge nayebisaka bino ke biso awa toyaka kofinga mutu te, biso awa toyaka nde kosala ba analyse et surtout on se toujours renseigner ceux qui toyoki to se renseigner penza makasi tozui moi matière quelque part to memi encore une fois epai na bino. Voilà kaka ndenge ezalaka, donc tant oyo na oyebisa bino bandeko na ngai eyinde pourquoi ba vérité ebimi concernant liwa ya ndeko na biso Johnny Fataki, parce que belé bayebaki akufaki nini. Hein, on a perdu notre frère producteur Johnny Fataki. Papa nae aye na ba vérité o ebele bayebi yango te, raison pour laquelle alinye na tiela bino mwandambu boyo kayango et plutôt zonga kaka ndenge ezalaka pona analyse. Voilà, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue encore une fois balandina biso ya kala tobo sanité bino balandina biso ya sika ya chaîne abiso INSNM officiel. Tozo souhaité binoka bienvenue surtout de partout vous êtes en train de nous suivre. Si c'est toute votre première fois, tout comme Mbalanayo ya liboso ya kolanda chaîne abiso INSNM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement bandeko na ngai et surtout bobo sanakate ko cliquer na ngonga ya notification. Comme je l'ai toujours dit, malamu yangonga notification ezalaka chaque fois que INSNM officiel a kobando publier ba vidéo ya sika bozala notifié. Alors, abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez, cela nous fera énormément plaisir bandeko na ngai kaka ndenge et zalaka. Voilà, comme j'étais en train de le dire, Toyo Kananu ndambo ya audio na memeli bino et puis je vais vous revenir juste après pour na analyse kaka ndenge et zalaka bandeko na ngai. Alors, na makambo na kangaka eloko na bi Mobutu biso tokoki kokundaka bana te fali bana bakunda biso, donc ayokaka pasi ya komona bana bakomokende banani bakoya kokunda biso, tala lokumu ya azwi bana bakundi ye bongo biso toye kozwa nini, toye kozwa sikoma polémique na bino ya réseaux sociaux balie ye bateki ye basombi ye basali ye po ayaki na musique po ayaki kaka bongo po ni Maître Gims aliaki ye te, pona nini Dadju aliaki ye te, bao nyonso mineno ya betisa na ndo balia ye te pona nini, donc fali nde nzungu ya parko bato aliaka bantaba bameme babiloko ye nde fo alia jano akufi na nini kasi utoko na lobi awa omoni te na l'action na kisi na lobi makamba kola kofiba te azalaki na problème ya cœur ya insuffisance akomaki na cœur na ye vimbaki azalaki kolinga comme azalaki bagarreur alingaki kolakisa ngo te fali n'est pas au courant makambo nga na soloba nga nazali le premier même tato ya botier akolanda unkaka ndenge naza koloba même mamo ya botier bazolanda unkaka ndenge na koloba, mais il y a 30 minutes ndenge mokutinga na kati na losambo awa na pesaki bango déjà information wana po bavanda kimia bazala na kimia na yebisi bango ki jana komaki na problème, mais avant fallait akende akota la salle jana azalaki na hôpital. Est-ce que fallait il est au courant? Même papa Jean-Pierre, le maître Jean-Pierre ayoki yango lelo na butu lelo nga mutu na lobeli yango jana koti hôpital ata 3-4 fois okile yebaki yango te abandai kobundana akimi hôpital abimi mbangu fallait comme soki le 28 soki il fallait aye ko prononcer le bina ko ya les deux abengi nga na téléphone tout il m'informait. J'étais le seul papa ami confident makambo na makambo akoko lobata lobaka na ngai. Il y a d'autres makambo na
kati alié mon na famille na libota na ye na foyer na ye personne le connaît mais moi je connais sikoyo bato bazoloba okoyebisa bango ni bati na lobby ozoyoka ngai nazoloba déjà te naleka mosu akoloba te Jano akufi problème ya santé problème ya malade ngai moko na alia lelo bato bamona ngai na tika mboko kala nazonga na Paris naza lelo na Kinshasa nazwaka problème ngai nazwaki yango na nzela ya masanga basigare banini komela 4-3 bouteilles ya whisky esalanga problème nakoma nango na Instagram ezali maladie incurable mais jeune qu'il était respect au biso tozwaki banorme akokende kondima kovanda na hôpital 3 mois 2 mois 1 mois ya banda komona yango lokola kaka soki asali kaka mwa 2 jours bazongisi bamai bapesi batonga yoki bien ye wana bimi azongi libanda meme tala ye malamu lere azokende olakisa fali sale wana tala kilo tandingalati tala ndenge Jano azalaki il n'était pas héros tango atindi yango nalobi ne Jano nasepeli te o papa nini ngai alobi na ngai te eloko te nalobi na ye te Jano tika kokosa ngai naza na bafoto wana bafoto naza nango na telefone na ngai ezali mutu te nazwi yango na réseaux sociaux te Jano lui-même ndenge atindelaka ngai azotuna ngai mpona kosena lere awuti kosisa émission na marke tabo ye mpe moto azwi li na liboso alobi landa yoka ngai nalobi olobi sa polémique te adi ke la vérité mais vérité esalaka bato mabe ezalaka pasi alors mais comme explication na ngai na consola une explication alobi mpo na moni je ne peux pas citer les dons des gens boye nalobi na ye pied sur terre sala mosala na yo okoganye kaka na nsima nango bakocomprendre message na yo. La vérité blesse. Jano, lelo yo kundi biso tokei, yo tiki biso, yo courageux, yo nde mobali, yo kendaka liboso, ozongaka nsima te. Jano kei naloba nini nalela na miso ya bato. Adieu mon fils. Adieu. Adieu. Voilà bandeko na ngai oyo eza ba papa leki ya ndeko na biso Johnny na kombo ya Jano bon bino mo boyebi biso mingi tolinga mwa surnom mo boye tu peux là oza na kombo na yo mais olingi ko bakisa mwa surnom mo boye ezala kaka elengi ya eza ye muto abandi yango te. Alors bandeko na nga vérité ya vidéo to memeli yango epai na bino pourquoi déjà ebele bino mo boyebi déjà ebele penza ebele babandolo bandenge nini balie ye epa afali pupa ndenge nini mutu alie ndeko na biso ya Johnny Fataki eza fali pupa et bando sala déjà ba polémique ebele je ne sais pas côté afali mutu o penza zai na ye business babando planifier comment est-ce que concert ekoleka bino mo boyebi eza août toza déjà na mois ya août. Alors kaka na mois mbala moko mutu azaki chargé pour na organisation aye kokufa. Imaginez-vous comment est-ce que ekoleka donc eza eloko penza ekozala penza je ne sais pas comment l'expliquer bandeko na ngai parce que nde mutu azaki chargé à organisation mais toye tolali tolamuki kaka boye akufi. So imaginez-vous bandeko na ngai concert ekoleka ndenge nini bapesa mutu mususu na dernière minute. Alors bato ebele babando tia déjà dossier wana na mutu afali no fali mutu aliaki ye bino mo boyebi ba artiste mboka na biso soki mutu mo bo azaki na pembeni na ye soki mutu mo bo abando sala na ye so akufi ye mutu aliango tozaki ezaki nosbi après avoir copublier nani Zembo na ya Love ya RS si je me trompe. Ndeko na biso ya moi si personnam Wilfried azalaki par figurante donc lokola ye nde basi moi si azali na clip wana après ça ye kotika biso. Alors bato nyonso balobaki comment est-ce que inosbi ye mutu alie ye kilelo oyo toza na ndeko na biso ya producteur o baza musala
esalami nanu ata te na Fally Ipupa aye kotika biso. Alors bato nyonso déjà balobi comment est-ce que moto aliebi ye eza Fally Ipupa. Oyo eza papa leki na yo azalaki le plus proche na ye, oyo ayebaki ba vérité ata ba papa oyo baboti bayebi ye te, bayebi yango te, comme il vient de nous expliquer. Abando bela mutema bando fimba ye bino mo boyebi ma maladie eza na ba réalité nango. Mais bato nyonso babando loba ndenge nini mutu alieye eza Fally Ipupa. Ndenge nini mutu asalike lelo tozana ye lisusu te eza Fally Ipupa. Toyebi te Fally Ipupa aliaki ye ndenge nini tolali tolamuki kaka boye non voilà balieye Fally Ipupa abomi pona ba cancer na ye, voilà Fally Ipupa abomi pona boye ba raison penza ebele. Alors que réalité eza mususu ebele tobandaka ko tobando yeba yango te. Alors yango toyebi yango sikero, j'espère que ebele bakotika siko famille Fally apema. Pourquoi? Parce que après avoir kopema Fally azana ba stress ebele ko perdre collaborateur na ya ba événement, parce que eza des événements ya liboso te oyo ba collaborer na ye pe ezalaki ya suka te ba événement ezalaki déjà ebele o babando planifié, parce que Fally Ipupa jusqu'à maintenant aza kaka na ba sengeli ke abeta yango. Mais siko bato a collaborer na bango, bato baza chargé pour na ba organisation bango ba otika biso. Alors comment est-ce qu'à kosala yango? Parce que ebele bandeko nanga bayebaka te soki l'artiste a tie na e date, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que c'est comme en katina niveau non voilà concert est comme annulé, bato ebele bayebaka yango te. Alors concert oyo ya Fally Ipupa muto azaki chargé pour na organisation ezalaki ndeko na biso Johnny Fataki, ndeko oyo auchotika biso. Imaginez-vous on a degré oyo Fally azanango, pas seulement parce que ezaki mutu oyo azalaki chargé pour na organiser concert na ye, mais eza proche na ye, eza mutu a collaboraka na ye. Imaginez-vous siko ndenge nini azomi sentir na oyo azoyoka nde nini. Donc eza pasi penza na motema. Et puis ndenge congolais alingaka matière, tozomona ba live ebele ezo circuler ndenge nini bato nyonso bazoloba ye mutu aliye ye mutu asali boye. Bandeko na ngai, s'il vous plaît, s'il vous plaît, babilo mosusu bazwaka ngo lokola blague te, et surtout soki eza bilo lokola liwa o liwa mutu atiki biso. Alors bo tika biloko wana kotia biloko lokola ba liwa na mitu ya bato, bokoma ba juge te, et surtout concernant liwa ya blague te. Bandeko na ngai, alongwe na mokili oyo toyebi ndenge nini soki alongwe na ekoki ou soit ekoki te. Tozo yango lokola blague te. Bandeko na ngai, ndeko na biso atiki biso tant oyo tozo solola, tant oyo na oyebisa bino atiki biso o penza balobaka très tôt kaka boye mbangu tozana elisusu te. Voilà bato nyonso balingi batia charge wana na mutu ya Fally. Non voilà mutu alieye mutu abomi eza Fally Ipupa, mutu asali boye eza Fally Ipupa. S'il vous plaît bandeko na ngai, ata soki eza Fally Ipupa biso to ba juge te, to nzambe te pour que to ya toloba non voilà bomi, parce que to na ba preuve te o esalemi ke ou bien esengeli ke to confirmer ngo ke mutu aliye eza Fally Ipupa. Alors s'il vous plaît, bandeko na ngai, s'il vous plaît, je le répète encore une fois, totika likambo wana ya kotiango na mutu afali ke mutu abomi. Parce que tozana ba preuve te o esali ke non sengeli non voilà soki ba bisi ba preuve eza wapi yango Fally nde mutu aliaki. Tozana ngo te bandeko na ngai. Fally aza concentré na musique na ye, na temps oyo pe aza na choc ko perdre ndeko na ye. Alors le plus important c'est que nous devons comme faire c'est consoler ye na ndenge ya bongo, eza na ndenge ya koya koloba ebele ndenge nini aliye nde nini ba ndenge nini ndeke so bino bosala bala bino bozwi matière
soki toya toyebisi bino boyebisa biso na ndenge ya lié est-ce que boza na bapreuve nayebisaka bino chaque fois bandeko na ngai Bokecho yeyo Père Bokecho yeyo akomi oloba na ya lembi na ye biloko akofinga lembi na ye biloko akokreaka ba histoire. Il est grand temps bandeko na ngai akotikaka ba lesondi ya ko revenir sur la réalité des choses. Voilà bandeko na ngai tokomi na suka ya partage na biso. Merci encore une fois pour na Olanda biso, merci encore une fois pour na kozwa ta bino, ko liker, ko partager, ko commenter pour nous. Et ça y est, plaisir. Permettez-moi toujours de vous dire bye bye et à la prochaine.